tangu tofandi bisonyos tutunani papa liloba naye asuke zalaki nini papa mbenza yo mtu zalaki na dernier jour na papa mfumo mbanda papa de alungana atikalaki koloba nini papa atikalaki koloba. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bakoko babana ki na 21 bakangami batata baye bazwi musala oyo panjango mokili mobimba siko batikelango na tango na biso bapapa kimbango bakobenga biso bakoko bongo be bongo te ezanenge wana nzamela esali phase boni wana oyo lelo siko biso ba jeune tokosala bi tosala te tokosala nzamela ngai troisième phase ya biso ba koko balobi totonga Yerusalem ngai pe esika wana la yebi malamu eke ndenge batata balobelaka ngai eke bango misato tango bakozala te. C'était le 2 décembre 1985. Yo papa Simo Kimbangu yo nde okoyinga la tata kozonga ye nde yo nde okobongisama kama yose ezalaki le 2 décembre 1985 tango papa mfumu mbanza asali accident akenda kufanda 3 mois na Kinshasa ne kozonga na bango ne bango nyonso misato awa na ndako papa mfumu mbanza oya moke wana de baifsila kanga makamwango. Donc le 2 décembre 1985 à minuit bango nyonso misato baifsila kanga likambo wana me bayeko yepsanga oko prononce yango na mokolo ya suka oyo papa mfumu mbanza kotika biso nde o prononcer likambo yango yango pe salama katango papa mfumu mbanza na le 16 août l'an 2001 wana tango atiki biso na Kiemba to komi na Kinshasa bambuta batuna kangai papa atikali koloba nini ndina lobaka likambo yango tango na bimisaka likambo yango yango nde bimisaka trouble na bambuta mususu po batu mususu basoso laki wana balbi dans ce cas yo mbenza kende na foni oyebisa papa Simo Kimbangu kyanganyete aya awa ya kozwa bokonzi naye ngara lobi tosito yokanaki ayebi naye ba misusu tango bamonaki likambo yango mbala moko bazwi micro balobi ke banda lelo donc na le 16 août wana à 11h le 16 août l'an 2001 et tout le monde est là qui tanga ba ipsinga kena benga papa Simo Kimbangu kyanga na ya kufanda na ibonga na ya partir la Kinshasa dans le 16 août l'an 2001 wana nga na ye na foni na yebisi papa ndenge toyokanaki papa Simo likambo ndenge toyokanaki esalemi atuninga esalemi liwapi na Kiemba d'accord siko ndenge bobungisi ndenge ni programme et mon ami ndenge na bimisi ba secret lo oya ko za bokonzi adakitabe ngai bokonzi aw boya na nzote papa kumambanza aw mbala moko wa misusu balobi bazwi micro banda lelo koloba eke batata leke abu pia bango nyonso bakomi ba papa likambo 26 bandaki wana yonakana bambuta le 16 août wana donc débat ezalaka ndenge wana donc o baloba ke banda lelo akaba papa leki abu pia bango nyonso bakomi ba papa donc etumba ya 26 nde ebandelaki nde wana ebandaki na bambuta bamisusu batolobi ete non topesa bokonzi na papa Simo Kimbangu kyangani aya awa lakini papa alobi ke awa nde bakopeselanga bokonzi
na Kinshasa te nous kozela bino awa wala to yibana biso na papa ba yipsaka ngai donc so mibale to yebanaki tango to ye na nzoto papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba akundami siko le 22 wana tofandi biso nyonso tango tofandi biso nyonso tutunani papa liloba na ye asuke zalaki nini biso nyonso totalani nga mpe nafandi na nga nie ye komona na balobiki ye papa Mbenza yo mutu ozalaki na dernier jour na papa Mfuma Mbanza papa de alungana atikalaki koloba nini papa atikalaki koloba eke lingomba na bango ezali ya tata mwana pe molimo mosantu elakisi ete misato bakotambusa biso papa avec toute la sagesse bakapolaki te oya kotambusa biso kombo na ye papa Simon Kimbangu Kiangani oya kolandela ye oya kozala na Kinshasa mwana papa Mfuma Longo papa Dange na Kuntima papa Arma ya misato mwana papa Kisolokele oya kozala na elongo na ye papa Simon Kimbangu Kiangani awa na Yerusalem kombo na ye papa Solo ngala lobaki et puis soki totali malamu audio ya suka papa Solo asalaki interview asalaki ayebaki likambwango parce que tango aye kofanda na biso awa to bamana ko bomba mayete to bana ko loba makambo nyonso ye moko pe ayebaki likambwango kasi oyo bamsusu bande ko bamonaki bongo biso to kozala banani o ba conseiller conseiller wana du moins bisika conseiller wana donc on dirait ekiti sibiso wana zaka ba titre ba conseiller wana ça ba titre musala tata batikele biso to yebi yango malamu non ndengwana te biso nyonso lokola si eloba maki na Kinshasa ke biso nyonso tokomba chef spirituel to mala motoza la kaka ba chef spirituel biso nyonso la premier adjoint to salaka soki 4 jours na kati ya ndako papa alobi kuna na libanda batu bazali kozela biso to kangami awa toza ko pénaliser batu bosala ndenge bolingi ndenge papa Mfuma Mbanza atikala ikoloba biso nyonso ba chef spirituel mais to tie yo yaya liboso non faut pas dire cela et que to tie yo yaya liboso parce que batata balobaki boy c'est vrai likamwangani soki omoni yango fokolo ya mari dengenda lobiete soki to bebisi shema oyo papa Mbenza lobi ndenge papa batikelaki yango ekozala na biso passe bazomelaki ya mari bazomelaki na ndenge le 26 oto wana ndenge toyaki kobima kuna ayoko totomboli yaya na biso tocheye liboso donc papa ezalaki nde ndengwana mais papa Mfuma Mbanza na le 16 août wana papa Nzinga témoin na ngai moko bisoki tango bokoyebisa bango soki baboyi na bango botika bango ndenge basala ndenge balingi kasi na liboso loba tobongisi lango ndenge wana te ti bakozongisa kaka ndenge biso totikali malgré yiki kokota milimo batu mingi ekobunga kasi nzambe azali kaka nzambe oyo ya bongisi yango kaka ekosalema makasi kaka papa na mabonde libosimba biso po ete makambo nyonso oyo bapapa batikaki
elongana ekokana na yo papa simo kimbangu kyanga na periode na yo posibungisa makindengo anaki bana yikono bameke maso oyo makambo mosusu tango yemoko tata akoya siko tata ayete asa makasi kaka na mabonde li papa biso makasi kaka na mabonde li pote lelo yo soki ezali kokokana makambo nyonso oyo nazuwa te me foto sepela parce que surtout papa diangenda atikaki kolobela yango papa kurito alobi ete na ntango wana soki ekoki koseka na biso miloko kosala nini okofasuka o makambo nyonso wana soki ekokani mabe to malamu sa malamu papa balobelaki yango bongo biso batémoin tozalaki esika bapapa balobelaki oyo témoin soki aza kobomba makambo esiko wana teme wana ya malamu donc ya zuwa témoin ya zuwa biso toza batémoin ya zuwa te ya solo ndenge bapapa batikelaki biso.